bokonzi ya Mobutu ekpei na Congo na Zaire ekomi Congo bato lokola ba Honoré Ngbanda bato balingaki bango te moto moko alingaki koyoka ye lisusu te po bazalaki teni pour responsable na ma situation nyonso ndenge ezalaki na mboka. Alors tango ata koya komaki babuku moto moko akebaki penza na babuku na ye azalaki penza te makambo nazolo bango sous le contrôle ya moto na moto soki na ezelo kutabo boko corriger ngai po soki na mabe bozo msanga na nzela na komilela po nazape musali na Nzambe na kanisi nazolingana loba solo na Nzambe. Moto moko akoki kotanga babuku na yete moto moko akoki koyoka discours na yete bino bato mabe bebi simboka bongo bokoloba nini awa libanda botika na baninga basala pe tomona ndenge oyo bakoki kosala eningi koloba ke lokola balobaka na lopoto image ya Ngbanda ezalaki ko passer te kati na opinion ebongaki ete apona mwa bato bakoki koningisa mwa moke na ba meeting na ba masolo na makambo bongo to mosusu pote bato bakeba un peu mwa moke na Honoré Ngbanda avant ete to lancer Apareco na 2005. Et bon, qui to travailler bongo. Bato bayebi ngai, bayebi ete to organizaki na 2004. D'abord, prise ya ambassade. To occupaki ambassade. Bato bayebi eloko nini esalaki sur le plan médiatique. Na koloba likambo ya prise ya ambassade wana sima lisusu bato bayebi ke to organizaki ba conférence de presse notamment na bato lokola ba Henri bato lokola ba Samson bato lokola ba Kangagbula Rigobert Paul oyo to intitulaki yango le profil du prochain président de la RDC. Profil du prochain président de la RDC oyo to organizaki en fait tozalaki ko tia ba qualité ya Ngbanda pona kolakise te moto akoki kozala président à RDC il faut azala tochende tozo linga kokotisa Ngbanda kati na mitema ya bato sanke totanga kombo na ye et progressivement likambo yango esimbaki na tamboli poto mobimba pona kokende na kosimba mitema ya bato ndenge ba lopoto balobi te ko soigner image ya Ngbanda na ye voilà c'est-à-dire que les produits entre guillemets Ngbanda devaient être achetables devaient être comestibles. Donc il fallait to potabiliser ako mama yo bato bakoki komela na kimia sa ke bami tuna motuna parce que ça ne passait pas. Bon, sikoyo na tambo wana ye aki conscient nango azaki conscient nango te ya yebaki musalo to sa yezema kaboto fandi na mesa ayebaki te ari moto mayo bato bakoki omela te mais c'est pas pour rien que te na tuni bongo po moko mosu ya lobi ayebaka ata tete baka ko benga ye Terminator ka bana na ndako moko nsu babi tata yo ebite te boy lokwa te moto moko aki ko ignorer makambo mingi ya ko leka nzinga na ye ayebaki tete ali mai ya komela te mais mama mimi to ana poto tozana lola te makambo nyonso ezemi na mokili awa batemwe bazali to yeba mikete to yebi lelo yo ata l'image Mobutu akufa mais moto alati masumu ya Mobutu nyonso nani alika ye moko te voilà alika ye moko te mais oya bimi nango nani parce que lelo mwana Mobutu osala kuna ya koko kende kuna te po anini ozomona eloko wana elingi koloba ke il faut toyeba yango malamu tozwa makambo nazolo bezali histoire image na ye ezalaki ko passer te bato balingaki ye te et moto azolo bana bino eza moto anyokwami parmi ba mosusu na nyokwami mingi pona koyingisa elengi ya Ngbanda kati na mitema ya bato na tungisa mingi ngana lalaki pongi te na tambola mingi au point que musala na ngai o na komaki kosala kolela na yaka panga te Nzambe azomona ngai na koko moto moko akoko Ngbanda futaka te na zeko futa mate na sala ngo pe pona mbongo te na zeko sala ngo par conviction omoni donc na leli yango panga te na tamboli par conviction parce que je pensais que zalaki une occasion pour na tous kolambo na yoki olobi on a passé je pensais to batesi okanisa ki elekaki o kanisa su bongo te parce que lelo na démissionné na démissionné parce que omoni makambo biso tozela ki ete salema lolenge ebongaki makambo yango esalema nini ebongi te koleka démocratie mama mimi loka bofandi na radio awa yo ye
okuti batieli yo micro te yo nde moto installe micro te yo nde moto beti ba bouton papa Jasmin alors tango Jasmin atie micro yo lobi te est-ce que yo sali nyonso yo kosala makambo nyonso sikoyo tango tozosolano na micro papa jamais azana biso awa papa Jasmin ana biso Jasmin azana sima kuna est-ce que tango tokolobaka émission esalemaki tokolongola ye pona nini eza ekipe ozomona moto nyonso azali na mosala na ye moto nyonso ebongi bayoka ye okoki te tango bozali na ekipe Mazembe bango wana baganye 5-0 baganye mais Mazembe baganyaki mbalele bongo yo sikaba baganye ezeli kambote bakoganye po Anglebert baganyaka nazoloba ke bango wana baganye est-ce que gardien atiaki bi Betango balobi ke ba gagner, est-ce que gardien balongoli eke yo loko chaki bite yo gagner na biso te. Équipe ata moto moko a gagner ezalaka likambo ya bato nyonso. Metango yo koyoka baninga te. Okoyoka tori ya baninga te. Apareko ezali nga nazobenga lelo le temple ya unilatéralisme. Okosala makambo nyonso yo moko oza ko mettre bato devant et fait accompli. Lobi bokola mukaboye baenyele babandi koloba na site ya Apareko baenyele banani ngai responsable ya organisation mobilisation et propagande nazali informé na likambo ya baenyele te namoni aza ko utiliser instrument oyo ngai normalement il faut na gérer yango baza ko utiliser yango na yebi bango te na tuna motuna te yo kokota en contact na bato tozali na ba il faut na le balikambo tozali na ba nous sommes dans les grands lacs lelo soko olingi kosala likambo yo zali olingi osala likambo okende kozwa biloko ya ba nord coréen et c'est normal si mokili mbeko bwaka yo po babike bato wana baza bani mokili mbeko bwaka yo soko tozana région ya grand lac yo okende ko banda ko solola na bato lokola ba interamo et c'est normal pour que l'obélo bake barwande bakoti na boka na biso surtout pesa bango ba argument que boza la bongo parce que ba interamo baza na mboka totuna motuna te tofanda tokangi maboko totala makambo ndenge oyo alors soit que ça que tozo sala yango en groupe et biso ne supporto ye ba yango banani yo toza na bango en contact pour que to sala bitumba ngo ndenge nini mais yo comprendre contact na bato biso to yebite soit que ba bandi ko kanga biso awa tokota na efficacité yango ndenge nini pona kosala likambo yo sala makambo yo moko la responsabilité ya bato nyonso elingi koloba nini elingi koloba ke tango bo moko ezali te et des dangers alors j'ai compris qu'il apparaît que comme temple ya unilatéralisme soki bozali en équipe que les choses se passent en équipe okobanda kosala makambo yo moko te pour que allez la responsabilité bato balata yango bato nyonso alors que yo moko muto sali faute non alors tango ozo meka kotuna mwa mituna oke papa likambo ndenge to bandaki na yango ezaki boye te to meka kosala makambo to tambola mpe mwa boye tala ndenge ozali boye to meka te alors soki ozo yoka bazo yoka yo lisusu te yana tina ofana na makambo ndenge wana to bate soko to landi yo malamu oyo bato bangangaki balobi te Mobutu dictateur nde yango oyo ezongi lisusu na Pareko banda nde alobi oyo alobi te bato nyonso baloba amene oyebi nazali moto ya liboso parce que na moment nazoloba na yo ba secrétaire exécutif nationaux nyonso bakenda natikalaki ngai moko oyo ya presse akenda oyo ya affaire extérieure akenda oyo ya chargé ya ba mama akenda oyo ya nini ya diplomatie akenda natikala moko moto moko akenda aloba azate parce que bato nyonso baza na somo moto akoki ko affronter banda azali te ponini somo ya banda moto nyonso ebite ana monduki te ali na armée te ana eloko te boko banga ye ponini eloko nazomeka koloba na yo ezeboye mama ngaza mosali na nzambe soki eloko eze malamu na kondima yango soki eloko eza mabe na koboya yango soki ata yo ozali monene ndenge nini soki osali eloko ya mabe nazali wana te kaka lokola militant nazali pe comme une autorité morale soki ozotambola mabe kokanisa te lokola yo tambola mabe ozali na ngai elongo nga na kobetelo maboko te na ko traiter yo de la même manière que naza koloba na bato basé na mboka kuna babongola donc
tokomi na note mozobo ya koyoka toli ya bato basé ba collaborateur na bongo tango tokoko mezande boni ngai nasali politique te pona kende ko établir dictature nasali politique po ete bato bazana ndenge ya koloba te baloba bazala pe na makoki ya ke makambo bazoloba soki etelemi na nzela bato bayoka yango bato bakenda na kimia moto moko aloba te nga nakoki kokende na kimia te parce que appareil ko eze ya moto te nga pe namona pasi po ete appareil ko efanda etelema natambola mokili mobimba ti na bamboka oyo na Afrique mpona kokende koinstalle appareil ko donc nakoki kofanda te lokola moto pamba makambo ebandaka koyela ngai babanda kotuna nga motuna yobwe di okozwa contact na bato na likambo yo oza mwasi ya moto mama mimi yo kende kozwa contact na moto libanda mobali no ayebi te elingi koloba ete boza na union te na kati na union soki papa asali likambo faloba na mama te soki mama asali likambo faloba na tata te de sorte que soki ata motune ye boloba bino nyonso liloba moko okoki opesa biso mwa ndakisa moko ekolakisa te yo ozwaka mokano boye ye aboyi yango to ye azwaka mokano boye aye koyebisa yo ntongo esi etana bato basali ya bato basamila bato basatambola tokoki ozwa mwa ndakisa bandakisa eze ebele eze makambo eze bandakisa eze ebele nalingi napesa yo détail parce que moni toze bato mikolo na pesi yo kaka ndakisa ofandi yo ka bon groupe ofandi na groupe appareil ko eze groupe hein site ya appareil ko bolamuka na tongo communiquer moko ebimi biso ba yenyele bango wana to boyi benyele te ba bandeko na biso très bien pona bato ba kolanda biso ba yebi benyele te ba yenyele likolo ba bato yo ba simbaki mandoki na Équateur pour que basala likambo moko to mosusu contre gouvernement e bandaki ke ezalaki makambo salamaki autour ya mabulu ya mbisi ainsi de suite et tout ça bon allez lobi kuna toyoki bango baleki na site na biso tolingi tokangola mboka allez babandi ko utiliser instrument ya mosala na biso secrétaire général ayi makambo te ngai secrétaire exécutif national chargé à organisation ça veut dire que en principe ngai de moto ebongaki na organiser likambo wana chargé ya mobilisation ça veut dire qu'en principe na propagande ngai nde nakwaki ko mettre tout ça en musique na yebi likambo yango te me bato banani okotuna ye te eze bato nga na zui contact na bango yo zui contact na bango te boni biso to yebi le président a contact na bato mais pour que on signe quoi que ce soit il faut que bato yo bazali na yo na comité ba yeba ce que ça veut dire mais ba yebi yango te yo kende ko kamata contact na bato oyo ezali ko engager biso quelque part parce que tango bato baza ko utiliser ba moyen na biso tango nga nazoloba awa naza ko engager yo te mingi penza te ata mingi penza te me nakoki makambo nazoloba yo pesi nga njela na loba yango na pesi yo maloba soki yo pesi nga njela na loba yango nakoluka na pesa maloba pe na papa ngbanda po na yo kapeli so inga mais bien sûr donc tango yo pesi nga maloba na loba elingi koloba ke yo ndimi si ondimi ete nga na loba na njela na likambo na yo ezali bon awa kutu ezali une radio privée oyo ya biso ezali site il y a une organisation qui travaille avec ba statut une organisation qui travaille avec le statut, le président a soit un engagement, mais avant qu'il y ait ça, quoi que ce soit, il faut qu'il y ait intéressé à son moussous. Bangonde va couper sa aval, na bango le président a porte flambeau. Il y a décision, il y a outil naïe, mon côté, mais makambo, oh, ils allaient concerter. Ça se passe comme ça, dans l'organisation politique, union sur la bengi démocratique. Lorsque la démocratie est en un minimum, mais il y a débat interne pour que consensus soit à la dégager et le président au kamata consensus soit dans la tamboli na yango parce que ils allaient décision collégiale. Très bien. Mais et ça les mi bongo te. Ce que totuni motuna tokoki kotuna motuna te. Yo moni démocratie fonctionne kandengo wana. Lelo yo nakanisi makambo yo koloba bandeko mingi ba sutuki ko sutuka. Basusu bakoki ko bituna o koluka babenga yo bisika mususu. Po nini baninga bakendaki bakosoli te. Yo kosoli po nini? Omoni te na yo te boni. Nazana bitu moko te. Mama Mimi, ngai na lobandi koloba na yo aliboso ete nazali moto pamba. Moto ya babola. Komba na ngai ezali komba moko ezali pona bato. J'ai pris l'engagement depuis 2 ans. Il y a qu'on discuter na bandeko otoza na bango na apareko parce que yo sengi ngai ba exemple. Na prendre décision na lobi bandeko.
à un certain moment donné toyeba ke makambo tozo sala ezande pona bato tozo sala yango pona biso te. Est-ce que tokoki ko changer discours na biso te?